JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Bande Kobalandi ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité. Oyo bopesaka soda na bino ya mikili eloba yemei Jean-Louis Lubandila. Botika nega moko le seul et l'unique onazaka fierté ya communauté congolaise. Na kati ya mikili ya poto poto ya mikili ya basoda ya poto poto ya basoda. Bande konangai ngai natalaka image te. Image za la flou eza mulili ngai nalandaka oyo ezobima na munoko ya mutu aza koloba o aza kopesa conseil to azo sala émission. Il faut vous habituer à ça. Image est importante yande auto oloba. Ou lettre landaka ba voice. Tout le monde a mutu oloba na voice cité, to kaka voice. Donc image oyo ebima bien te bola na ne oyo nazo sala no comme émission. Na yo lakisa niveau ba congolais tozana yango bomona awa ndeko mwasi oyo ndeko funda mobali po ba kabwanaki afuni mobali il faut mobali versa kambongo ya bana me bo seka mobali tamba zo tuna ye na juge combien wanda kopesa pona bana boyoka mobali mambazo loba wana yenu so bakanda mwasi abalukeli mobali na ebite o nini leka na kati me ezaka po bomona ozo leka na mboka mondele na mboka oto yaki ba mboko yo stress batama boma communauté congolaise communauté ya kobeba. Alors avant na musika na pesa na mbote na ngai na tata mwasi ya bana mama mami Charlotte Ntilu oya droit o atika rasola ya potote Chéri Paul na mère bona 28 na Chartres. Anita Molembek abanita. Dijano fitu ya ba Dijano na colonne. Le justicier et na kobakisa ya Guibert Dibanza le monument ya Caroline du Nord motema ya Mama Geneviève Dibanza. Bande konangai Josai Sodano ya mikili yeyu. Bandeko bolanda mwasi ayako funda mobali ba convoquer bango ibale boyoka tango juge alobi papa obando pesa combien pour na bana na yo boyoka na banzi bo comprendre tolanda. Il dit qu'il n'est pas violent, il n'est peut-être pas violent physiquement mais moralement il est violent parce qu'il parle, il dit n'importe quoi devant moi avec les enfants et derrière moi aux enfants. De toute façon, c'est important qu'il y ait des enfants. Mobala kote na lingala. Ayebi na lingala po ba mindele ba yokate. Mama, nga penza papa ya bana na yo ngo bomanga yi. Yoka moi ça répondre non, on parle en français ici. Papa Marcel Kafouti, oyoki on parle en français. Donc moi si penda alobi to lingi sous lingala te, on parle en français ici. Donc mobali kande le kabina keba. Yes ko moi ça lobi na français ba juge azo omoni asanga ba menace a okebi sangai. C'est ça qu'il dit en lingala. Keba azo sanga ba menace. Bandeko bolanda tango ba osenga papa mbongo ya bana. Tango ba osenga papa
mbongo ya bana, combien obanda kofuta bana na yo pona suivi ya bana na yo. Boyoka papa mama lobaki na banzi bokamwa. Bokamwa. Tolanda. Monsieur, c'est pas la question. Aujourd'hui, la question, c'est la résidence des enfants. C'est une hypothèse. Oui. Vous proposez combien pour les enfants? 1 euro par enfant et par mois. Oui. 1 euro. Sérieusement? C'est quoi, vous, monsieur? Je garde mes enfants. S'il veut qu'on divorce. En fait, bandeko nangai, mboko yo ba protégeaka basi. Papa zolinga loba na ba juge que mwana mwasi na ngai oyo mwasi oyo ngai a botelinga bana na kangaki na mobali na boîte de nuit na discothèque na kangi na mobali. Mais mundela lobi wana za question oyo to yeli awate. Mundela bi ce n'est pas ça la question. Biso to yeli makambu ya bana. O pesa combien? Bandeko ngai bolanda papa lobi na opesa 1 euro mwana moko bana bazami sato donc 3 euros. Maître Alain Lyon vous avez makambo ndenge ezalaka. Donc papa a décidé devant ba juge alobi 1 euro na mwana toyoka ye. Il n'est peut-être pas violent physiquement, mais moralement il est violent parce qu'il parle, il dit n'importe quoi devant moi, avec les enfants et derrière moi aux enfants. De toute façon, c'est important que les enfants... Non. Monsieur, vous parlez français et vous parlez à moi. Là, il me dit de faire attention, il faut que je... Non, j'ai dit tu peux me tuer, comme ça je peux regretter que j'ai raison. Je suis parti dans un boîte de nuit, j'ai trouvé avec un gars. Monsieur, c'est pas la question. Aujourd'hui, la question, c'est la résidence des enfants. C'est une hypothèse. Oui. Vous proposez combien pour les enfants? 1 euro. 1 euro par enfant et par mois. Boyoki. 1 euro. Sérieusement? C'est quoi, vous, monsieur? Je garde mes enfants. S'il veut qu'on divorce le mien, il me laisse moi mes enfants. Je veux marier vite fait. Pas même pour trouver une femme, c'est pas une femme. Donc les enfants, vous voulez qu'ils résident chez vous? Oui. Les 3? Les 3. Vous habitez toujours ensemble? Non, ça fait 5 mois il habite avec un homme à l'autre maison, l'a trouvé, madame. Je laisse avec 3 gosses. Abandon de maison conjugale, madame, ça fait 5 mois, c'est 5 mois maintenant. Il est parti, il a trouvé notre loyer. Il lui manque, il habite. Elle habite où, madame, alors? Je sais pas, vous le demander. Madame, elle demande une dernière chose. Oui. Elle demande à ce que si elle avait la résidence, qui n'est pas décidée encore, si elle avait la résidence, elle demande à ce que vous contribuiez financièrement pour les enfants avec 200 euros par mois et par enfant. Je vais prendre ça. Vous proposeriez combien si elle avait la résidence Il ne des peut pas enfants? prendre les enfants parce qu'il a fait abandonner. Mais Non, mais j'en sais rien, je ne sais pas ce qui va être décidé. Il est possible que vous ayez la résidence des enfants, il est aussi possible qu'elle l'ait, j'en sais rien. Quand il dit qu'il n'est pas violent. voiture de Bandeko oyo nyonso papa zolinga expliquer na ba mindele na ba juge que au moins ça la boy. Babi, ce n'est pas ça le problème ici. Ah, tu es makambuya bana. Tu es makambuya bana, prise en charge ya bana et puis mbongo ya bana. Bandeko nangai papa tomboki alobina mama to bomana so lingi to bomana to bomana. Na no pesa na bana moko bana misatu 1 euro donc 3 euros. Dans un linga expliquer ma bé à moi si et ba boy, ba juge ba boy. Ba boy. Vous au moins makambo de kana poto. Voilà. Bandeko. Prenez conscience. Tant vous avez besoin de cartons dans la communauté, ba makambo vivre yango yo to kutanango yango yo. Alors sikoyo na lingi na ebisa na bato bazo luka ba ya poto. Botinde langa vidéo na bana kin na ba congolais nyoso bazo luka ba ya poto. Poto eza ya ko beba, poto ya su poto bone ko kansate. Poto la ozo le kana poto. Tolanda. Voitures d'occasion privée locale qui sont 90% neuves.
Bolimbisa. Ah, tu es à Paris. Hein? Je veux venir en Europe. Pour tes pays. Je vais aller en Europe. Je vais aller en Europe. Quand je vais arriver en Europe. Tu arrives même. La vie est monotone. La monotonie. On m'avait dit qu'à Paris, des hélicoptères aspergeaient du parfum sur la ville. Mais dès que je suis arrivé, j'ai compris que c'était pire que Jalalabad, ma ville natale en Afghanistan. Regarde, 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 regarde. Kassongo, regardez ce qui va se passer. Bandeko, on est à Paris. C'est-à-dire que la routine, monotonie au bazolo la routine, c'est-à-dire tous les jours plein à craquer au bazolo na mingi mingi ba africain ba congolais ba oteka le wala to teka kaka na Gambela, c'est-à-dire ba memi Gambela na poto eza ya kobeba wana ya liboso botala ya mibale. Attention, vous venez. Botala ya mibale bolanda babuzo bakaka ya Moyibi Kasongo. Moyibi Kasongo ka ndenge azako kosa ba mama. Ba kosa ka ba mama, ba kosa ba papa te. Ba kosa ka ba mama. C'est-à-dire Moyibi Kasongo ye amona kaka oyo alalagina oyo, oyo admaina oyo, oyo admaina oyo, oyo admaina oyo, obimagina famina yo, obimagina leki na yo, obimagina yana yo, obimagina mwasi ya boye, obimagina amona ka wana. Mais so tunie amona tirage ya loto. Moïse, beaucoup c'est la vidéo pas Moïse. Moyibi Kasongo, beaucoup c'est la vidéo oyo. Après ça biso tirage 26 millions. Ezobetama awana poto 26 millions d'euros. Et c'est ngaka 5 chiffres. Après ça biso 5 chiffres wana. Ce qui venait à mon ya solo ke mobali boy ala ina mwasi boy ala ina mobali boy so mon ya solo après ça biso 5 chiffres 5 ya pamba ya tirage ya loto to gagner so to gagner mbongo to tindela ye chèque na ya 5 millions de dollars. Moïse bolanda babuzoba oyo ba osala bolanda. Attention. Je veux bien que le ciel vous bénisse. Au moment où vous me posez la question comment vous allez, le ciel me parle, tu m'appelles précisément de Suisse. Oui, papa, oui. Très bien. Vous avez un problème qui vous dérange, le problème de votre mari. Il a quitté la maison aujourd'hui, ça fait 1 année 7 mois. Atika bilamba, atika nyonso, kaka ninga kenda la musala, kenda libela, tilelo 1 année 7 mois. Oui, papa, c'est vrai. C'est vrai, papa. Au gros, tu vas prier. Tu as... Nalingina sabino suka ya likamboyo. C'est-à-dire que boyoka, bo senti déjà que moi si oiseau répondre, ezali babiloko oyo, ils a préparé. C'est-à-dire c'est du théâtre. C'est du théâtre. Boyoka na suka, moi si akoloba, tant ba comme loba ba bêtise na ye, boyoka moi si akoloba, pona nini oye na ba réseaux sociaux, il fallait lukanga na privé. C'est tout le temps la même chose du Makio na Pro Max. Karabino basi, ba mama ba zoba ya kizengi bo comprendre te. Bozo ke no sambelaka tous les jours mais boana fouaté amour ya bolingo ezate bonzambe zate. Ozana misu mezo mona te, ozana matoi mezo yokate. Munokone bimisaka ba bêtise. Bo comprendre que na suka mama, moi si yo ya kolobaka ke, mais pona nini obimisi na ba réseaux sociaux. Il fallait nous quand privé parce que
eza manière basalela makambo tolanda chercher des hommes de Dieu basenga bofrande pour na mobile no zonga metile la zonga kate. Oui papa, je fais tout vraiment. Si on a retrouvé que ce mobile na maintenant otikana ko ebate pourquoi qui manda. Non papa, je ne sais pas mais pourquoi. Tu te reproches de rien. Je ne sais pas. Il m'a rien dit et toi-même tu te reproches de rien madame. Je n'ai pas trouvé mon mari. La français on a héros tongo na linamte. Est-ce que yo moko zo se reprocher ne l'autre? Non papa, non. Maintenant je voulais te dire la vérité, mon mobile qui manda cause impolitesse là. Tu es très impoli. Au manka mobile respect na niveau nyonso, obimisa mobile na yo loko ya pamba, likolo na yango, oke eloko munene kimisi ezani. Mobile ya bala ona bana mibale. Mais chaque fois obimaka oke kotala papa, oke na bana batala papa na bango. Soko kei bobimaka na Suisse boke Paris. Soko ke Paris na bana bake notala papa na bango osala kuna même une semaine. Mais une semaine wana olala kananda kuwana ya papa ya bana na yo. Eloko wana ndelinga kesala mobile na bina même ABC. Parce que comment yo zana mobile ya sabali yo me okenda kotala papa ya bana na yo na bana oke olali kuna usali makambo na bino. Yo mona ke yuma. Non, il n'y a pas la solution. Yo mona ke yuma. Oso entinga ye, oso minimiser ye, oso kenda kotala papa bana nona bana na yo oke kuno moni yuma. Si tu tu allais me dire ça même en privé. Il n'y a pas toi, tu m'as pas appelé en privé, madame. Hein, Boyoki. Muto pena azana problème. Est-ce que on a ndenge azo papa. Il fallait m'appeler vraiment en privé. Ça, ils ont soukakara en privé. Donc c'est du makiona pro max, du mensonge. Ils ont le kuta, c'est du théâtre. Ils allaient monter de toutes pièces entre bango ba yebani, c'est-à-dire que ils ont entourage na yeka ba sa makambo pour na kosa ba congolais. Et on va olia bino ba mbongo, bazolia bino ba mbongo ba kosa bino. Ba bimisa bino ba $2,000, $3,000. Soda potazo le la pasia ou azoluka bana betike. Ba mama veuve ba luka solution bino kaka ba 2,000, 3,000 boke no pesa ka ba pasteur le kuta ba kosa bino moyibi ka songo. C'est du pro mensonge pro max, c'est archi faux mais c'est du faux et archi faux. Ezali montage na bango préparation ba, c'est-à-dire azo préparer ba dans malamu te pour ils ont révessé bolanda. Il faut je te dis la vérité, ce qui a fait que ton mari puisse aller. Parce que bino ba sa poto bo mona ka neti bukoma danger, c'est-à-dire yo zotika mobali na naku. Ok, kotala mimi bana batala papa na bango. Ok, kuno sali une semaine oyo zongi. Asa mutu. Makambo makuna. Yo moni ba makambo bo même nga pasteur na kondi mango. Ndo moni ngai jamais na kokendaka kovanda na poto. Ngai au moins na ke poto na zongi. Makambo to zomona na poto. Ya bozo travailler 10 mois sa bengano na ndako. Na Congo kozwa nkuba oyoka ngana ke nova na poto jamais je vais bozo sentir qu'ils a le kuta moi si oyo o pena na problème sérieux que soit disant mobile na yabima kenda alo bango na bo pete nyoso et puis bazo ko accuser que ala la kana na tata ya moi ya bana na ye place akendaka na Paris, na France. Azo kenon peka oui, et on dirait ça ya solo, azo kenon caractère za le kuta. Et puis boyoki un pasteur, soi-disant. Moïse. Moyibi ya kasongo, ya lobi, soki ye, nkuba, moi c'est aux nkuba. Tala makambu oyo basali na nzambe baza koloba. Alors, na lingi sona loba, na épinglé le mot rapidement. Et là on a remarqué dans la communauté congolaise. Bande on a c'est du jamais vu. Vous partagez vidéo oyo. Ndeko nanga partager vidéo. Partagez ko sunga batebele. Seule communauté au monde. Mokili mobimba, bola nanga bien, mokili mobimba. On a zomona na kata communauté congolaise nana mona yango nulle part ailleurs, nana mona ti. La plupart des pasteurs congolais
baza en live. Bazo leka na ba réseaux sociaux pour na koya soit ba prédication, pour na koya koteya, misusu bazo olobela mitakala. Misusu na yoka ki alobi soki papa il faut kolaka maman pour na ekotaka bien. C'est-à-dire que ba pasteur bazo na mateya te, bazo lelo na ba komi ba sexologue. La plupart des pasteurs congolais ba komi na ba sexologue, c'est-à-dire que bazo la biso kaka ba buzoba, c'est-à-dire que la moitié ba pasteur congolais na ba moyibi kasongo na bango nyuso oboyebi ba komboze belé ba koma kaka en live. Comment se fait-il que basel nzambe balika kaka en live? En live. Bande kona ngai. Boze la bomone loko moko. Pasteur musala zo sala, au kosa ba mama, au kosa batu. Boze la bolanda yango. Bande kona ngai mais c'est du jamais vu. Peuple yo nazo ebate, ezanini. Boze la botala et loko yo pasteur azo sala. Bande kona ngai boze la bolimbisa ngai makambo pasteur wazo sala elekelinga mais bazali kondima ye kaka na ba ndimi na ye. Bazali kondima ye kaka na ba ndimi na ye, mais c'est du jamais vu, du jamais vu. Bota mamozo le cas. Bande ko ngai du jamais vu na peuple oyo. Peuple oyo bako kosa na niveau oyo na yebite so les anini bako kosa na niveau oyo. Alors, totala toza na 4 types. Autant la peuple africain, ba congolais. Autant ba congolais. Boli misanga pour la musique. Na kanyi musique, autant ba congolais. Musala ba congolais ba osala. Autant la peuple ya boye penza. Autant la peuple ya boye. Peuple kana kata buzoba. Batata mikolo, autant batata mikolo. Na ebite so bazana basi na bana banda ku to ebite botal bande ko ngai. Il y a des choses où on ne comprend plus rien. Botal bande ko so basi mamba osala botal bande ko so basi mamba osala ba maman africaine ta botal ba maman africaine. Au niveau ya buzoba de komi nango. Niveau ya buzoba de komi nango bandeko na ngai. Niveau ya buzoba de komi nango, tu ne comprends plus rien peuple. Première question. Donc la kangi son parce que bolimbi sangay parce que nzembo batu ça peut être déclaré mais bota la mama oyo mais nazoye batu so eza ko loka so eza nini bota na niveau ndaku na ye na obenga ngo Versace ta la forme ya mwasi ta la forme ya mwasi bota la forme ya mwasi
Mendeke kakati. Versace partout. Donc, ngaye, maman congolaise, c'est quoi ça? C'est quoi ça? T'as là, Versace partout, Bamba, Versace partout, Nda Kongo, Abidjan, ça là, qui moi qui fouigne, donc, forme, écoute, ça, mais, bazoua, kana, réseaux sociaux. Bazoua, kana, réseaux sociaux. Donc, bande konangaï. 128 gigas, tu ouvres ici, tu mets dans ton téléphone, hop, tu vides T'as la baninga. tes vidéos, Baninga, tu bazoua, pardon, hop, tu retournes, t'as une clé USB, T'as la tu baninga. mets dans ton ordinateur ou dans ton disque dur ou dans ce que tu veux, t'as pas perdu tes affaires. Hop, T'as la c'est tout, il y a baninga. plein de couleurs, il y a Bota la plein de tailles baninga. de recharge. Moi j'ai pris Bota la celle-là. baninga. Allez-y, c'est en super promo, plus t'en prends et moins c'est cher. Bandeko, eza pasi, comme on a peuple yo, na évité, Papa José. Oui, comment on a Papa José? Papa José, tango zolo ba oui, nzamba zome manga précisément na Canada. talandi bazo kosa bango. Oui, nazana Canada, papa. Moi, si na yo kombo na ye Mama Gisèle. Aroye bango ndenge nini? Oh, nzambe na nga, ya solo papa. Mama Gisèle na moment na zolo bawa depuis Bobalani na ye, ça fait maintenant 2 ans et 7 mois. Aroye bango ndenge nini? Oh là là, nzambe na nga. Azwaki zemi ya liboso azwaki jour okende kobota mwana kufa. Na moment na zolo baza na zemi ya mibale, mais zemi yango eza na menace d'avortement. Po eza ya yete. Oui, papa. Boyoka lokuta. Boko yoka tina na yango. Zamba zotalisa nga bitumba wana ezouta nde na famille na yo papa. Pourquoi? Parce que nazomona mwasi wana na Canada. Tellement qu'Aza fille moko azalaki bien nde yo yo kozwa fille wana obali mais elle vivait avec ton grand frère. Et tant olika mwana libote yo kaki yango ekreaki ba problème famille na yo mobimba balingaki te obala mwasi wana. Ah, nzambe na papa nga moko nazaki na doute nazokotela mwasi na ngaki akosala ngo te papa. Ozomona. C'est-à-dire à partir ya koloba ya famille no bazoloba bastyle lelo basololaka na Lokuta, j'ai jamais vu lokuta, bazo kosa. Mobali waza na sima wana, azali complice. Bande ko ngai. Botala, poto obozo luka poto. Botala oyozo leka na poto bozo luka poto. La station. Au bout du quai. Et dites-moi, Marlène, pourquoi vous n'avez pas de sac de couchage? Vous n'en avez pas, vous n'en avez pas trouvé? Bandeko, ndeko na msa mwasi azana esika olala te, alors na libulu ya métro. Alors na libulu ya métro. Bino bato bozo luka boya poto. Bomona ka poto ngo Paris bo kumisa bo lela. Paris. Bomona ndeko na msa mwasi place azolala. Alors là, libanda na métro. Comment acheter? Otala. C'est pas possible. Moi, j'ai acheté ma place. Botala. Pendant qu'il biso to saka ba bêtise, ma finga, balia maman, balia papa, barando, babuzoba, baninga ba ko développer maïl na bango. Boyoki, maman na biso sherifa, vite elle nous a dur na France, ana mobali na ye, mais ba ko futa ndaku te, babimisa bango ba koma la libanda. Ndeko oyo, aosunga bango, poza na association na ye, ba tchaka ba mbongo, ba nini tout pour na ko aider batoyo, baza ba sans abri, ba SDF. Mais bino, kami takala, koswana, kofinga, ko critiquer, bolingweza te, ko kende ko sambela ya bandoki, ko sambela ya solo te tala baninga,
bazo sunga bino bo sunga te bino kaka mafinga église comme place okende kolata ya kolakisa bilamba église comme place okende sala makelemba muziki koteka bilamba koteka biloko lia tin église mais ba action de grâce au boku misaka tala baninga ba osala yango bino bosala ka yango te bino kaka kofinga kolakisa bato ya bilamba peuple ya bilamba peuple ya masanga peuple ya mukinza peuple ya bazoba. Voici 4 défauts des personnes calmes. J'adore le dernier. Tala biso biloko tosala. Tala biloko biso tosala. Tala biloko bako. Tala ba congolaise biso biloko tosala. Biloko biso tosala yango. Oyo biso to na ngoma makasi. Tala ba buzoba tosala na ngoma makasi. Tala biloko biso tosala. Biloko tosala biso yangoyo. Biloko oyo biso tosala yangoyo. Bandeko na ngai poto eza ya kobeba poto obo wandai ko kanisa wana ndenge biso to yaka basoda ya poto leo to yaka dans les années 80 poto ya kitoko okotika na bureau ba pesi yo $300 300 euros obimi a ba pesi yo 200 okoti ba pesi yo 100 ba pesi yo okokisi be 1000 na journée moko OK a ba pesi yo bilamba olata ba pesi yo ba sapatu ba pesi yo ba basket OK a ba pesi yo biloko olia wana poto biso to yaka poto ya malamu ba poto ya ba Valérie Giscard d'Estaing ba poto ya ba François Mitterrand bino boye ba poto ya ba Sarkozy boye ba poto ya ba Emmanuel Macron poto et baby et en plus boye baby siango bomemi Selembao na Kitokimosi na soki makala soki nini soki gambela bomemi on nyoso wenza yolo boye na ona kati ya poto bo teka ba safu ba kuanga ba pilipili na Château Rouge na balabala kande teka na kin na somba zigida na mais c'est quel peuple ya ndenge nini oyo. Merci beaucoup bandeko na ngai vraiment Frédéric Ntsumbo ba Frédéric vient na Jean Badra vient na ngai Tomski Nankazi ya Médard Kitenda na Épinay sur scène ya Delan Sembabu na Sévan ya José Mbambi Kitenda le commandant l'honorable commandant Anderson en Afrique du Sud Fisto Pelende Tata Pelende Radio Lokole mon ami personnel en tout cas José Yung l'homme simple na New Zealand Bambote Belé sans oublier Noko Yaba na le Terminator Desho Denar TV merci na soutien na bino surtout au boutique rasoda ya potote en tout cas nzambe alola apambola vraiment bandeko na ngai na suka na awa Josa Yesaya ba Jo soda ya poto yeyo forge-toi courage la santé c'est le sport et bandeko na ngai tomelaka mai mingi tomelaka mai botika bière botika masanga et bokenda kosala pe bilan de santé check-up bilan de santé chaque année pona boyebite bandeko na so bazo kufa kaka boya vanda ka wepa kolia lali akufi pona nini bilan de santé zalakate boyebite ndeni nzoto de tambola so da poto na suki awa to na prochaine émission ciao Ezandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke viens na mon port mokonzi Koffi Olomide les jeunes bateaux Ornella Yowa Kabongo